ba mama ba tata ndenge tozali kokendele satana aza na esengo te ntango tolingaka kofungula ndako ya nzambe ngutiza mono dodokolo amadi akota ndolo katolokolo na mafi yo sidi di mutala mone wapa ko zidi ekituka sevolo ndenge tozalili awa tango tolinga kufungula ndako ya nzambe nazalaki kosalisa bato kuna na ndako ya shinoda kuna na nsima tovandi tomoni bana moke bazalaki 9 papa toye epai na yo ngai na ndenge na kuyambaka bana nga boye epai na ya solo na ye epai toye epai na yo tozana maluba nini papa toki nenda kwa nzambe kufungula ngona le 6 avril nalobi ya solo tokufungula ngona na le 6 avril ya solo benza oh bino bana moke ligambo nini de solo soko tulingi totuna kaka toyiba est-ce que le 6 avril kufungula ndakwana tokufungula ndakwana de papa malamu ndo mutu samwa mikolo te alobi te tango na yango esi kuki na vindi ngisa ndeto fungula yango papa pardon oye ale kage bango mo mukolo ale ya telami mais papa est-ce que vraiment o ko la bisuma wate oh yo mwana mukeda yero yo mutuko kusepela pamba tito fungula ndakwango balubi misto mwana esengo ndenge nini tozali na eloko kuna te okanana tozali na eloko kuna te soko yo ufungule ndako wana obengani biso soko yo ufungule ndako wana obengani biso tokuvanda disusu wapi na ibite bawe tozala kini mukolo wana soko bazali mbutalitele na ni susu dianzenza na bana mingi tukuzala kuna ngane kali bana wana soko tafungulinda kwana isika binu kulala disusu zalite donc fungula ngo izala kana binu ndakwango oyango wapi oyo izalika ka dessin mais ndako yo bisu to sito zinga kiango pate fungwana te alubia cette fois-ci volali di banda même soko bokangi nzila izalaki na 31 janvier 1981 nde tokutala sika ko siti sanda kwa ngala lobi en tout cas bolali di banda lokola bolobi boyo bobibi tokuchunga risu simate yangwana pia binu mokoto salaki ndako wana le 5 avril me mingi bandima kite meme sokoto kama timbo ta muntu mpano akomi na kama na le 4 avril age kutala ndako litune na ye papa kasi ndako bakusala inauguration yango yo oye lelo mukolo maposo lobi le 5 na mukolo malendi bufuna ndako yo alobi en tout cas okumone yango kaka bamndele wana baye batali ndako bakusala inauguration yango alobi yango oye na ndenge na musala wizale kuna kati luwe tena biloko yo songa hotela ba jete ki bosala ki ba dirigeant bosala ki ba jeune bosala ki ba maman bosala ki ba tata bosala ki ndenge musala wana salama kana butu wana na mususu balungu kuna 2h du matin patata la isika ni tokukuma betago babandi ko kana balubi papa cette fois-ci alfi chek akukate na setere tongo bisaba so to bibi to ba gisenda kwa nzambe a 11h to funguli yango sika wa batata balubaki ete a jamais tawa ke kokota
musus mundele moka kama ti sheke ya 50,000 nde ya solo bino bosamira kanzame bino bokungu sili sanda koyo bana wana balubaki na fungula te mesema ufungula bon soko yo papa ufungule nda kwana biso tuko kota nda kuna bino tokuchia ngo mubulu kwate bo kana disusu te toko yingena na kati na bandako na bino kwate bo kana disusu te nalube solo soko bino bozale nzambe me soko zali kaka satana boko kana bino fiate yango na ba mama na batata mukumba isa na biso solo soko nazali kulanda kama za kuleka na kati na mukili izali mwapasi yango na nzambe ashipaki biso miso soko afunga ke biso miso natala bobe ye wana bongo ya kukanisa makadi soko ya mabe me mukena tumbiye kasi nzambe akangi biso miso pwate na mona makambo ya nsambu te ubi ya zeyi ubi ya nani natala te zali secret batata na mama oyo tokosala kana kubumba na mokolo mususu ekomonana tolinga te oge kubongisira muninga ne mpasi yo kana sinde obumba ni na miso batata nzambe ndenge bobe za kusala kaboye donc vraiment mutu azali nzambe ndenge bobe aza kujwa kaba image ba jesu seneza kusala mongongo na ngai ekamata na machine wana donc obongo ya sala ki mutu sala ki loko okumbi ya tata mwana pia elimu santu papa le 21 juillet solo kolela izalaki ngai namona ki mawa pamba tendenge na yibi bo mwindu na biso na kufalele lo musika na kanisi mutu na mutu aoka ki mungongo na yo ngana zani nde kuna bangu mutu na buta mina mama mwilu na baba subuki mbangu kasi baoka ki mungongo na yo yangwana likama ijwame na nzila bama misatu wana majungi isika na binu na mwana na biso ndenge na sena lele laki yango ndenge vyo jamba ki bango papa na zana bosepeli ya solo e kuka kinde to sepele sabatu wana kasi mongonia akangi nzila batu mingi bazalaki na mpusa toke makamu na ndenge e bangisi batu soko pona kubanga te ndito kukutika batu wana pasite kasi mingi babangi soko bamoni ki mangi soko na baku beta ye ya solo to ukima kana bisu makabu yangu wana nzambi tata nkoli Yesu musantu pana makila na batu wana papa tumbula musalamu ayo misi tuzali pana kusupara makila na butute soko tuzalaki na nzila wana nde batu nde basali kamara na ngai ni bele kasi bakudenga kangai tempa batenzila wana izali ya bisu te elimu santo kundi mama kabandinga wana te yango wana yamba bango wana basala na yo basala kana bisu pia elongo pona nini solo musu ne bango to kundi yango kasi mulimu tebi mala mwete bakusepeli sakabisu mala na bala nantine te ba pesa biso encouragement biso batuto tikali ba oyo bazana baputa nzambe na ngai longolanga mai na miso papa te soko tingai na zana mawa longola bango maputa wana yango esela noki batika na bilembo wana ijongisa bango simate mingi bakimi bango na ba famille papa te balandi yo papa simo kimbangu to bagite tebi mala munde kutika bisute zala na biso bongo sala biso sala sa biso o kusama ngona na yo soni tikatiki mia ya nkolo e wona na kati na ba famille o itikana
misa watoto tikali malam de to bangsa kanzila tamu sus na nzila ya zalo tamu sus ole zalo polia tamu sus olali tamu sus zalo komele yuwa yeli yo wana malam de moko sogo to ki matei to sadele yango kwa tetu za kusama kwa sala bisu tata kwa sala bisu yo kole yesu kwa sala bisu yo ni santo kwa tetu kusema kanuna hiyo kwa bala sala sikasikawa mengi yoza na bisu na mabadili kwina suka na maso na kumuna tata na kumuna mwana na kumuna elimu sana. Amen.